Tolito yeba obela ki ni les autres déranger santé na. Bon, il y a l'écologiste après la sortie de l'album. Il y a un master dans l'ocolo. Master ndeni. C'est Mbasu. Babeta ko Mbasu na lokolo. Il y a un master dans l'ocolo. Master ndeni. C'est Mbasu. Babeta ko Mbasu na lokolo. Kalelo ye asepela ekotaka te ekotibitenya nzoto leli krua keche o zoto nanga nzoto nzoto abinada mesanga tashe kaka nzoto nanga nzoto ya papa chéri lati yoji ya mamoto obema ndwa kila chef à Saint-Étienne Serge Tambel international nzoto yo Julivano Ombemba nzoto yo. Je vous dis et je rappelle encore que l'artiste est vraiment malade. Toye kozwa karato cha micro pona bino pe batamawa bana monde entier ba fan ya BCBG ba obalinga razulema be ba ketoye kokuta zulema na pasi na lokolo toye kokuta zulema après sortie officielle ya ba de match ba bwakela ki mbasu wana emeke un peu compliqué toye ko forcer alobaka mke po bat bo déranger biso bo bengi biso zulema za wa pezo mona na te yango vraiment te se déplacer toye tina ndak poto yeba et parmi ngai voilà quoi yango moni lelo kutingai en pleine forme. Ok, là, Robidie n'a pas voulu, épargner après sorti album Oyo Melaki, Oyo Bana Mondo, Tibandé, vraiment cause la balle de match. Après, quand il m'a balle de match, ma bête qui joue le ma basse, Tolito et Bamba sont qui na orchestre, ou bien basse, on est qui a un problème, n'a bien battu des années. Bon, pour venir, on a évité de quoi accuser, mais il faut piger quand même. Pourquoi seulement après la sortie de l'album? Il faut piger quand même. Pourquoi seulement après la sortie de l'album? Il faut piger quand même. Pourquoi seulement après la sortie de l'album? Voilà. Ils ont voulu étouffer ma chanson, mais Dieu n'a pas voulu. Invitation ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, Nababoni Soya Congo et Sengo officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nous mettre Nabino. Actualité news, c'est un terrain pour nous mettre Nabino. Rien que la vérité. Ah, le côté les kakaté. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Chigito Ekeko. Bonjour à toi Bruno Loubi Kambongo ya propre pas na mbongo saleté de la raté. Bonjour à mon boss Saint-Patrick Poncé. Moi na général Maëlle bonjour à toi à Gene jeune garçon l'équipe de News Nonsa Manzaka na entrée Chopi. Bonjour à toi 3 fois star 3 fois boss star mi de Nakata Turquie vraiment. Bonjour à toi Rit Omot par rapport à taille la patronne Jaël Mi à la maman de Chris. Bonjour Nabino Solingara Joyce Tumba autre m'a dit Benzama de la presse Nazaraka Kapono Osale la bino musala pour nous remettre la bino rien que la vérité à l'écouter les kakaté. Aujourd'hui les news de Dieu en tout cas je reçois pour vous Zulema par rapport à actualité par rapport à vocal kitoko ezo kanga mokili ya nzembo oyo apparemment mutongo ça succès mais apparemment il est moko malade. Voilà vraiment tu veux rendre visite pas ya Zulema tu veux kokuta na étant de santé na santé zo compliqué mais vu qu'aza artiste vu qu'aza star andimi ka koyamba biso to meka un peu ko pesela parce que kombo ko tanga manzembo ko kende mais apparemment ye mo Zulema to ebita zaraka ke papa chéri abandonné aide azozwa aide pas nani vraiment Zulema est malade na osinga na Chikito fongolelanga caméra na invité nanga. Bonjour Zulema, ça va? Bonjour Joyce Tumba, Neymar de la presse, voilà. Bonne santé. Je suis en convalescence, voilà. Mais la voix n'est pas malade. Okay.
Vous comprenez le que Azan est vraiment en convalescence, mais voilà, il est malade. Les mabana monde entier ba la biso pour ba déjà que Zayo ko sala la bango ni pour ba découvrir que Zulema o ba yebi par rapport à Mungongo. Ouais, bah fanatique nanga de partout. Et ça bino le roi des bis encore. OK. Zulema. Nicolo Bezezaka Nzembo a choisi Matata. Azuaka te azui tika lelo ye asepela ekotaka te ekotibitenya nzoto leli krueke cheo nzoto nanga nzoto nzoto abinada mesanga tashe kaka nzoto nanga nzoto ya papa sherela ti yoji ya mamoto obema ndwa kila chef à Saint-Étienne Serge Tambel international nzoto yo Julivano Ombemba nzoto yo toujours c'est les choses. Voilà, toujours c'est les choses. Vous comprenez déjà que je suis avec Zulema, la 4 émission sur Zulema. Tolitoyeba, Obela Kini, ni les autres dérangés santé. Bon, il y a qui le colo juste après la sortie de l'album. Babete un master dans le colo. Master en Denis. C'est-à-dire Mbassou. Ah, babete comme Mbassou dans le colo. Ouais. Donc, épanouir, voilà quoi. Il y a un moment où le coutingaï en pleine forme. Ok, là, Roby Dieu n'a pas voulu épargner. Après sortie album Oyewu Melaki, Oyoba na monde entier, bandé vraiment cause la balle de match. Après Kobima balle de match, ndé babeta ki Zulema Mbassou tolito ye Mbassou ngo ezaki na orchestre ou bien Mbassou ani ezaki ka ba problème na bino na batumsu ndezala. Bon, provenance on a évité na quoi accuser mon cousin, mais il faut piger quand même. Pourquoi seulement après la sortie de l'album? Voilà. Ils ont voulu étouffer ma chanson, mais Dieu n'a pas voulu. Ok, voilà, chanson qui toque au yo tieli biso na kati album ya balle de match to yo kango vraiment ça a plaisir. Je vous dis que Zulema a vraiment malade mais andimi ko yamba presse pour na respect à presse. Ah ouais. Angana lelaki butu mobimba lokola bebo ya za malade. Pasi ya mototo ya libumu kobela ngana bolingo lokola bébé calcule komi ya pédiatre. Ngai na komi lokola Georges Koshi azolela Pokémon douleur esangani na émotion son éminence maître Kazi na likolo na avion anga na yebaki te na bolingo na kokoma handicapé nandimaka te qu'un jour amour ekosimbisa nga babeki nakanaka te qu'un jour nakotombe victime d'amour ngai oyo choisi na tango yo ya mawalita mebengaka loboko mais pourquoi yo bénir mariage à loboko na ngai na litame esengwe boyanga lokola mayebale boya kozonga nsima choisi omesenisi nga na pasi lokola miso aveugle oyo emesana na molili je crois Joy se comprendre que plein yango voilà tu comprendre est-ce que dans la ndaku papa chéri azoya ko rendre yo visite BCPJ zotinda moi bakis na choisi matata po embele nzimbo papa chéri à travers mon chef Seguin il envoie toujours ce plein a besoin na Mati c'est mon boss donc il y a pas un trait d'union voilà quoi. Mais tout le monde qui papa chéri outil ba tourner à Chine awa ba tourner na BCPJ apparemment est belé le lot monique likolo na yo ezu problème. Est-ce que Orobando Rosala na ba tourner wana ou bien au longwe na yo BCPJ au Vandi? Jamais. Dans le prochain voyage au monde en Gaï. Déjà la convalescence ici la porte à petite qu'elle a manqué. Très bientôt on va fermer pour voyager. Très bientôt Zongela va fermer na ouais. Mais tout le temps balelo na vocal au tcha embeli maman bazwaka maman balami balete eza vraiment ba vocal o ezo sala succès na album na bino o ebutaki kobima mais apparemment balobi que vocal wana ozo bwakela o yaki ko répondre fa artiste Fally Ipupa kokolo ba d'abord nini pona wana non ngala bande bango 12 ans de cela ba concert à par-ci par là ben ba fikine ba partout na banda ko yemba eza mambo lelo te obino boloba ki lelo bon ki lobi yango wapi. Voilà quoi, la chanson cartonne toujours, toujours. Mais la chanson cartonne, mais tu vas dire que répondre Fally Ipupa Fally Ipupa bi aza en kati ya bateau, batie maman, famille, a sauver nani yo eli biso bi ba changera maman ba mi bale. En fait, malobeko za la mon comme nana idée que maman Fally te, ngala tala ngai na binada mana wenge. Tu naviguer 3 personnes na mai, maman bota kinga nanga na mwasi na ngai. Yekota ki biso mozindo na yebale. Bato zindi na mai sauvetage kaka mibale
soki nakanisi sanza libwa ya semi mama Nies azalaki olela malusambo mpasi ya kobota ye binadama bazwaka mama mbala mibale te kasi basina kokiota na mile lokola roi Salomo Benzema oyoki nga voilà babi bazwaka mama mbala mibale te basi bakoko tanda na sambo mais mama azalaka moko lelo artiste eloko ovandaka na ndako na talon nyonso ozalaka nango lero ozotala musique na biso ya lelo barumba na biso ya lelo nde tobengaki lelo na bajeune ya lelo ozomona nani vraiment oyo azosala mosala na ye vraiment bien binadama po barumba nature yali baimpérial rumba yali epa binadama nulle par ailleurs. Mais babi album na bino à part vocal no à part nzembo no barumba musu c'est ça succès te. Ne vous trompez pas d'adresse. Yoka ba elga élégance ya binadama yoka ba 50 ans de vie yoka makambe belé. Deux fois te ya wana. Succès ezo sala matin album na bino ba nzembo barumba musu c'est ça. À bientôt to sala ba clip au monde ande makambo eza to ba voyage ya libre au comprendre. Oui banandoza malade wana ndako bo. Ba artiste musicien nini o bazo ko rendre yo visite ndako ba o pe parce que ozape mutote ka pe banzembo ndeti ba artiste nini o bazo zala no ba o kotala na monaka segema nyata waza chef na ngai et à part BCBG na ba o ba longwa na monaka mon côté attacha ingenge pa même pas Mignon Abraham na bina yo même pas moko ayo tala ngai zulema voilà et pourtant j'habite université moko ye mon prince. Un immeuble facile à digérer. Bon. Le salut est personnel. Kobayaka te ozaka na problème na bango ou bien ozaka na problème na artiste musicien. Nazaka na problème na mututé. Plutôt que naza social pour na kenda bandule na ba mususu. Bangonde batalinga te bref. Donc c'est ça. Les autres dérangeurs peu comme on a bandeko o umelaki na bango esika moko sala na bango la rozaki bien bobande pe okindo mela mais na malade batiki yo moko batiki kana seguin mais yango la société yango la c'est dans le malheur qu'on reconnaît le vrai ami donc on reconnaît que chef na seguin on reconnaît c'est pas msouté. C'est vrai le tonto et bababi aux appels parmi bateau au batekela Ferrego la Jésus de Nuance Nzembo c'est vrai ou bien c'est faux? Oui na tekela Ferrego la Jésus de Nuance Nzembo regarde-moi et vous achima dans cette obi regarde-moi mutakoma regarde-moi ezayo ngai izulema naza pena essence très reconnaissant idée yo koma regarde-moi mutakoma yo solo bi regarde-moi bon centaine de Nzembo za la traîne ponga na salaka. Il y a le chauffeur mécanicien n'a pas de canne, il est mon temps réparé. Mais chauffeur simple, il est mécanicien, voilà, c'est un peu ça. Mais vous êtes toujours quand on a une relation avec Neymar, tout ça, ma relation. Et Benzema plutôt de la presse. Tout ça, pour se compléter. Mon apport chez nous, c'est la compétence et non l'influence aux médias. Voilà. Voilà, tout le canot ça ça vraiment parce que je vous dis et je rappelle encore que l'artiste est vraiment malade. Toye kozwa kaka tocha micro pona bino pe batamawa bana monde entier ba fan ya BCBG ba o balinga Zulema be ba ketoye kokuta Zulema na pasi na lokolo toye kokuta Zulema après sortie officielle ya ba de match ba boakela ki mbasu wana emeka un peu compliqué toye ko forcer alobaka mke po bat bo déranger biso bo bengi biso Zulema za wa pezo mona na te yango vraiment te se déplacer toye tina ndak poto yeba Zulema santé za boni bana monde pe mitemeza kokita oni so vraiment na besoin ko sunga Zulema ko benginga Joyce Tumba bo kuta na vraiment na Zulema to so vraiment masesi na yo oyembela bana monde ti ba comprendre que Zulema aza toujours. Ouais, Joyce Mumba, je commence par d'abord donner mon numéro après ça le logo. Plus 243 82 39 53 720. Plus 243 82 39 53 720. Voilà. Voilà. Toko yoko doba ba masisi na onde sala bien akata banzembo wana nde ningisaka na ba fête. Sheria zwelinga imbanda yango roulage. Chaque fois na yaka visite faut pas créer un embouteillage, mais Neymar a décidé. Donc comme ambulance to na matana wewe.
Ah, pona bolingo nanga na binadama par exemple. Locataire aboti mwana elongi ya bailleur na ye. Selon Boulaji Bempia na Zule malongwa na paloyo. Ebongo po ya bana kini. Anga bakosela nga izemi. Ngai babambela nga mwana ye. Mwana ngo mobimba tata lopangwe. Ah, mwana mobimba tata lopangwe sinde. Ata fasambiaka mwana zuwa te. Me ake kozwa libandi ya tata lopangwe. Ah, pona bolingo nanga ebeba wa voilà quoi. Non, bango faut pas ka extrait pour comme na posa ya ko aider artiste na bango comme ça to garder ba contact. Ça va to continuer mais c'est moi au sala na ba fête boy. Ngamona lala bi mwana oboti ba ya locataire aboti mais mwana elongi ya kolo lopango. Parce que idale ko kozala tricherie qui ce qu'on a butu to na moyo. Ah, mais tant que tu parles que les boulot na sima parler comme Hermès. Ce n'est normal. Chérie Azwelinga yimbanda yango roulage Joyce. À chaque fois na yaka visite faut pas créer embouteillage mais cette fois-ci on a décidé na kuma ambulance tona matana wewe. Ah pona bolingo nanga na bebe nanga yi. Oya komeka bebe na koma kuluna. Ona kokyo peso kazaka sapato na cravate. Mais bilengi ya buni ya jamais bakabola ye. Ata tobota mama pasa na obenga mura. Soki mura kokite na bengisa Joyce na ngai. Anga bakimanga na yanga bo. Bakangi ba uja na me babosa na ba bebe. Orge bilengi vanda ke pa ba bebe. Aïe ya ya. Bakangi ba uja na babosa ni ba bebe c'est par rapport. Ah ouais, toi on a deux types banzele. Bati mususu ezali bati po expérimenter na makambo ngo azoluka vanisa makambo mais liboma bazaka sans calbar sans wanga do ba petit wana o ba esani atali ne pera muninga esani donc yango mona libongo quoi. OK, voilà pour sentir que sagesse azo dégager sagesse malgré pas mazo forcer kaka loba Zulema toli le loto yeba Zul Mose osali combien d'années na kata wenge BCBG. En tout cas, on a papa chéri, on a sali vingtaine des années. Vingtaine des années, donc 20 plus. Ok. Donc c'est un peu ça. On a ça toujours dans la vie. Pourquoi tu as un quartier la tête au monde vraiment sali plus de tout le barab à 23 à 24. Coco tu as un quartier latin Coco tu as un BCBG pardon dans le quartier la tabat na pesi quartier la temboté. Coco tu as un BCBG to litoyeba. Coco tu as ndeni mais quand un peu ko bete la biso di solo après ce que tu rozonga pourquoi tout nyobo. Ouais, bon, ils ont rassuré mon boy, ils ont la troisième et pas mal sur un chaïngé. Ils ont répété na bassiste, c'est gars qui peut aller à Makaya pour pas un mambo, moi c'est à chaï. À côté de la manière de la retravailler, à maintenant chaï, m'a sauf de me mettre à papier bamon. Tout côté de la cara, c'est que tu n'es pas bien d'amage. Donc, via bon, ce gars via yoga garçon, il est en via yoga na manquant de mon appel bâti bapoa. Bon, na so yokaye na bandi ko pomper ba vocal non stop jiba banda lelo à côté mouvement. Donc na kota ngombala mon côté to soyez to sabté il m'a à convaincre nga makasi à côté mouvement et puis le reste maintenant ça le résultat. Voilà. Ça le résultat donc c'est grâce à ces gains, c'est grâce à Yacha Ingenge Okota BCBG. Mais netoye baba avantage na ba désavantage les anines na kati orchestre. Ba souvenir à malamu zebele pour na tonga palin na mbongo ya binadama. Na boyena zo mutu kame oza locataire mabe. Na tonga palin penal donc c'est ça. Bon ba désavantage on les avantage ba désavantage nani. Barégé Zaka Atamsou ba voyager na convalescence en qui n'était ba Chine ba nini ça moi passe mais le reste ça va. Le reste le lot ça va Zulema. Le lot peut aux artistes ou aux akosara na voix, aux arana ba crier au komaka. Ni les ça que au ça la peu mon mouvement na pour défendre peu papa chéri. Tout le monde a ba na wengende ba télémarade. Le lot sotobi tobi le roi de la forêt tout le monde ba héritier Watanabe, tout le monde ba Bamketonga, Toromona Batebele, mais pourquoi pas côté Nabino? Apparemment, Bobanga Nabino, quoi pas qui leader en côté. Non, ils ont monté na moto, ils ont ndenge yo kolonga na mouvement pour nous sala yo po simba, solo ngwa na ndenge mabe papa pesa yo autorisation te simba te.
Oui, il faut poser la permission. Bien sûr. Non, dépend de la JB. Ah ouais, il y a un côté orchestre, c'est quand même déception. Donc, pour ça, la orchestre, c'est dépend de non JB. Non, ça la orchestre, c'est non les lots. Ça, on a eu pour un projet, c'est belé, c'est belé, tout le monde. Shaingenge kutatika ngo asala ye bongo yo pe. Moi bengi shaingenge comme na shaingenge comme na zulema. Apport ya shaingenge na zulema za mon côté na mouvement. C'est un peu ça. Et la scène on a artiste musicien ya orchestre musu ezala ndeni. Ils ont trop bien passé dans la social, dans le concert vibrateur après c'est un micro. Vibrateur musu pas ara vibrateur piano. Voilà, na golonga pe na kia maestro bien un micro, il y a petit bin affilé, n'en parlons pas. Donc le petit il y a trois ou c'est pluriel. Voilà. Parce que là retard vibrateur on a pas petit no yemba, on a l'air retard vibrateur là razo yemba. Tu te dis quoi par rapport il y a nengoza munene par rapport à voix na. Ah mais non, vibrateur a plein d'avenir hein. Ça va tout ce attendre tout le bas. Ngaloba ki maman soka le bito ulia na 12h. Bon nga na 9h na bisa mobulu. Et tu as 3h déjà. Voilà. Voilà, le but déjà nyoso hein. Voilà, c'est pesé souvent dans le monde entier tout ça qui est vraiment malin mais pas tout comme na suka. Le lobe a besoin vraiment ba kaka voix na yo. Depuis qu'on a pas mais on n'a pas de choix. Babi voix na on desala ke ba fan na bino vraiment ba sunga yo place baza partout dans le monde entier. Oh. Tozata Zadioko. Bulingo nanga Zadioko ngolo. Tobina kabiso mibale edibamba kota te au contretemps. Olinginga edombengi. Erika Bemba océan Indien. Façonnable, façonnengana comme ma façon, c'est pas facile, je suis fâché, tellement fâché. Oh, binadama, Nalouli Trésor Massoudi, Charlie et Sao, Joyce Young. Voilà, depuis un moment, tout d'abord, on a actualité aux autres dominés, affaire Stade de Martyr, Zoulé Moza, artiste musicien. Depuis que Bobeta Stade de Martyr, n'a papa chéri, mais les locaux commune, génération Stade de Martyr, génération affaire Stade de Martyr, les locaux Mikapo, Oebeta qui, tout le monde peut m'quoi bongo, à Beta Stade de Martyr. La Stade de Martyr au Talakinyo, sonore au sou qui c'est pas Félix Oazé, quoi. Tu te dis d'abord quoi? Là-bas, artiste au Sali, Stade de Martyr. Ngai le belingarien ils a époque na bango comme biso pe époque de biso to cha bino de ba jury bo juger faire yango nga vraiment donc na rien au lo ba sur yango na bika ke stade ya mboka bana mboka ba obeta mais ya ko beta e ko beta voilà c'est un peu ça non banane ba beti na banane ba beti te polo bi ya ko beta na ko beta ko banane ba pas là pour dénoncer bango mais na biso na ndimi déjà ba beta ki. Donc, il y a un aussi, voilà quoi. Est-ce que qui attend un album, il y a bien affilié, élève du net? Album Belinga, c'est des mots qu'on a en convalescence. C'est mon petit bien-aimé. Voilà. Voilà, tout ce qui est un peu malin, mais pas tout cabane. Ma question est belle, mais artiste ma casse vraiment mais on a toujours droit à répondre de l'autre lingato ba inspiration de utara wapi pour celle suba vocal apparemment za revendica tiko taktondeni na ça vraiment idole ya Redi Amisi wa vivre la musique ah yo c'est idole de Redi Amisi ah non babilo na sala na ngudu ba jeté zaka po kutingani na obela sona la guitare na bandelo la tout voilà no Redi Amisi au moment Zela mama bolingo yango ekoyaka te sika na mai na miso na bondeli yo ban souvenir yozonga tashili na tikala maboko mpamba kotika ngai te okito yambelelanga wayo lelo tindelanga tabansango na carte postale okito mabanzoma leki ngai misoki pelisali meti na mona pembe okito telefone ngata na mpokwa mama tangwa bomwane sieleka okito lamukaka na pongi moto wako wango na mituni epai ozali soki oyokaka ta nsango ndenge nga na konyokwa makawa par exemple. Voilà, félicitations, bravo, vraiment, pour tout que l'ongo biloko y a Redi Amisi et voilà message fort nini oyo ko kiko lancer na bana monde entier ba otala biso to ko kuta ona esika ya pasi oza vraiment na pasi o bana monde entier bino nyos ba otala non fanatique il y a de partout
Bon, continuez au commissaire BCBG, la machine à musique. Vous n'avez pas mal choisi l'adresse parce que Bissot et Ali Pena, donc c'est la compétence et non l'influence aux médias. Donc voilà quoi. Donc sur les mazas, Bino, Bambote, il y a de partout, on a PCPT pour comprendre. Donc c'est un peu ça. Voilà quoi. Merci. On a besoin d'aider au soutien numéro non plus 243 82 39 53 720 plus 243 82 39 53 720. Il y a de partout au Bengizuléma. Surtout pour contribuer pour malade, il y a Kambala Moko Meki Malembe. Pour se rattraper, j'aimerais quand même besoin de soutien Nabino. Voilà quoi, moi Mili qui récupère le corps. Moi quoi que. Ça a l'air d'aller. Donc ça a l'air d'aller. Kalaté pour te Kangoma. Ok, voilà, tout le monde peut banani bauti braza en tout cas bayo talaye comme on a que par hazaka papa. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabino Zobozaki wana pour Orlando Congo et Sengo officiel TV. Excusez-nous pour aujourd'hui, tous qui stressés parce que artiste auto qui kotala to kokutaye na esika ya maladie. To kokuté vraiment na passe na lokolo. Et voilà, bambote zate hein, bambote na. En fait, bambote ya ba fanatique na biso de partout. Na yo mo pe Joyce. Beaucoup. Ouais, choisis ma tata toujours. Choisis ma tata, t'as la vie, t'as la non-vie, t'as la santé. Je suis un peu malade, mais c'est une cotisation pour nous. Merci toujours, c'est les choses. C'est les choses. Et voilà, je dis encore merci à Saint-Patrick, pensez-moi à Général Maëlle. Merci beaucoup à Bruno Lubi Kambongo ya propre. Merci à toi Chiquito. Merci à Arito Mot par rapport à Taïla Patrona. Merci à Binonius Bolingaka, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Ngana Bino Tokute une émission Sika. Bisous, ciao. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo officiel TV. Toi qui Koluka, notre artiste, Nabinonius Bozamote Mamalamu. Ya kosunga ebo benga na numéro apesi moi mke wana et ça là que a rétabli parce que aza vraiment faible mandimi koyamba biso merci batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton Naba follow lango jardin de Dieu invitation à boy bon moi mukolo fait tilata mabe maison qui vient à bossa libinoté à tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le